Bonjour, 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 motivation. Et bien, on va oyanga, hein? Bah, balanda MD Maria la Canadienne et puis ce que vous alliez, ce que vous yoka bien. To sola no makambo yo basola kaka. Basolo la ka motivation. L'autre ça immorté. To vandi mode Palestine. MD Maria la Canadienne na bino yo bokota. Yo batata biso mungale mbela ngo bokoto. To sola. José Namonio, Josepha, bonjour. Olivier Namonio, bato bakota liboso. Bonjour, bozwalelo. Steve Namonio. Wax Namonio, bonjour. Ce boyo kanga benza bien. Bosanga signe tout sur la bien. Dans ce boyo kabobi singa mole to yo kayo comme ça to banda parce que Ramsès, hein? Rams Malula Namonio. Bonjour, na bienvenue sur la motivation to bikano ko solo là. Si j'ai mon toit dans le vraiment à propos en politesse dans le monde, il y a réseaux sociaux, dans la motivation et humour. Dans mon ami thème, c'était là qui m'a fumé ah bah les catés. Ah bah les catés pour vérité vendre dans la carte livre moi molé. Et ça la kana motivation donc écoute la vérité, kana motivation donc écoute ma bien. Bonjour Josepha, Lionel. Yannick Ndongala na moni moi si Nzambe na moni bino José na moni bino Etienne na moni ah oza à Casablanca na mabele la roi wana mboka roi to sola na esa batakuna mbote Odi na moni Bruno Maya na moni José na moni ba tout ba vrai de mole na mona mitema parce que to pesa lelo eza vraiment motivation. Ya kafu to lobela impolitesse na kati ya monde ya réseaux sociaux tonton Odi de comme ça monde na peso ba kuku mole ayaka osolo na ba o ba comprendre makambu mole ayaka osolo na mikolo na moni tonton nanga jumba na moni mole ayaka osolo na ba na mayele na batu o bazala na facilité ya ko comprendre makambu parce que ndeto za le na monde ya réseaux sociaux to za na batu msusu basa na facilité à comprendre makambo te o passer bango message ndenge mususu roli mo le boss ya so comprendre on ndenge na ese passer la kanko ya oyoka makambo to loba te o Donald na pesi ombo tete Macron se passer la kanko masesa na monio se passer la kanko na ebitelo na to solo na bien o ya chaka ke internet ezala ke glisse te po moko na moko azwa ka éducation na raté to uta na kati ba famille na surtout quand on a kata monde ya réseaux sociaux. Ou à chaque point que internet est glissité nani na pour ça na bango lelo parce que trop c'est trop na monio la fille élégance trop c'est trop torture c'est état mbongo na monio Benjamin na moni bino les amis de Ali Jabir les amis de monio puis non bambote o ya chaka que internet est glissité il faut utane éducation na yo raté na famille na yo na kati ya batu eza nani parce que ka place batu baloba que internet est glissité faut finga mutu de tout et de rien. Boyaka ko finga naka boyaka ko régler ba problème na bino personnel na kati ya batu o ya chaka que internet est glissé le funa yebeza nani poni boko profiter bo na internet est glissé parce que quand na kati ya internet ndé to vanda kana il y a de pasteurs qui viennent prêcher les autres, il y a de pasteurs o bayaka ko gagner ba ambazo ka bandimi ba panzaka sango bonne nouvelle ya Nzambe pe batu bayoka ka bango kaka wana na kati ya internet wana mami na monio. Bonsoir à toi, Mami Ngimbu Namonio, Marcel Namonio, Tommy Miguel Namonio, Tommy Okotia. Boya avant de la carte ya batu bozu ba politesse familiale na bino place bo utanga bo eskize ngana ebisa bino na sabino penda vérité parce que autre comme mona lo na carte ya monde ya réseaux sociaux oyo bo limbisa nga pour na webisa bino ezaki ya politesse bo utanga na ba base problème ozo se passer le na carte internet eza problème à base. Bédication est tellement ma bé bonjour ya mami ngeni na monio de royaume ah ba olekate bozala na ba base moko raté yango mona question qui est moko ba rando moko zo sala na kati internet so ko yebi likambuté le kanzela kota cha commentaire na yo seka na onengo koko sekole kinzela na parce que la majorité bana ba sebele lo to kuta na kati ya réseaux sociaux vraiment ba raté bédication de base bozala na ba base te bo raté éducation à famille bo raté éducation église bo raté éducation balabala bo raté éducation mibali na bino donc vous êtes tellement mal élevé que boya na slogan na bino ya kanzawana na kati ya batu ke internet est église te oya lobaki yango ke internet est église te eza nani bo expliquer ngai donc comment amio profiter que internet est église te si longtemps que ça na batu si bon est église te ce qu'on va passer on va côté ya batu na kati internet na pe ba gagner ba am
pe basala ba délivrance bato baso so lo biko bato baso bika la kati ya monde internet wana baza basala nzambe kate zo gosse na moni botika na babilo na bino pa pamba boyela bato na internet ça existe vous exagérez. Toi le on a 3 catégories ya masse ya bala basi moko boné ba ndoki c'est pas bozaka ba ndoki nga mi tuna raté et puis moi ceux qui impolité c'est les qui na kati ya nzota mutu il faut ba benga ba ndoki le on a réseaux sociaux toi na bana basi ebele bazala ba ndoki na ba 2000 boka mamu na bisi bino bano bakanga ba ndoki na 2000 na kini oli mo le boss panzela nga vidéo na moni ozoro ghost ta kan direct de ba London kuna yo kanga masolo côté na mboka na kuna ebele ya bana basi Joe kiala na kosa yo te bakanga bango ba ndoki na bana mibali bakanga bango ba ndoki na ba 2000 to bando abela que Jésus revient bientôt wana ba seri ba prophète ebele ba bimana Kinshasa on est mana moni yo seri ba prophète ba bimana ba yo loba ba prophète mo ba bimana ba yo kanga bala ba ndoki na Zaïre ezana ba fille ebele le to mona ba on a kati ya monde ya réseaux sociaux bakanga ba ndoki na Afrique boni misanga na ebisa bino Kindoki na tellement que ezalaka bien délivré te poza maladie ki bondoki ezalaka maladie eza maladie OK faut ba sambela mwana boy titi va porter de délivrance dans la vie à ces derniers pour lobby na yetanga kokola ba lien wana ya ki bondoki wana ba kangaka ye na ngwana lelo to mona ngote parce que l'autre vivre ngo to la mka bo créer ba biloko mo bo maki impolitesse na kati ya bato ba niveau mo bo ki ozala na relation na mutu malamu et que ce bo bebani na muninga wana. Pourquoi pas que le terrain d'attente mo boke benga yebo solo la kandi na lobana ninga motivation te bino place na bino e bitumba na bino obachila bino ring na bino zalaka na réseaux sociaux pour ni bino surtout bozala danger na balabala ona nini bino nyonso bozalaka danger na balabala matala Karine na monio bozalaka danger na balabala dia nani ndeto vana na balabala ona ba via poto na via libanda o esa futela moninga na enda ku le premier ti le 30 pendant 5 mois nani c'est ton relation amoureuse na oti. Oh yo so futela ndako so bokola yo lesa ezala nani pourquoi boyanga ko sala babilo mo bo pourquoi ba batala bino parce que comme bongo le lo so moni mo se na te vazo finga mamana ya zo finga batu sans pider soka zaka ndoki na 2000 bakanga ka ndoki na l'an 2000 ante yeba yango ke koluka makambo o ba yaka koluka na kati ya réseaux sociaux c'est que koluka makambo na réseaux sociaux po batu ba chaeka po batu ba koma kotala Naomi apo na monio artiste na monyo kakonde po bato bakoma ko chae ka il faut bimana mafinga il faut bimana motema mabe il faut bimana ko ridiculiser baninga il faut bimila na ko finga bana baninga il faut bimila na ko finga mibali baninga il faut bimila na ko finga ba parents baninga po bato ba chae ka tango bato ba chaka bino kawana eloko ni ya malonga o bino si bo ganya bana wanda ko finga ba parents baninga na bino bato nga motuna na ngale lofuna tuna bino yango wana bande bino ko finga ba parents baninga na bino bato banda osala bajana o esa gagner vie na kati ya réseaux sociaux na poser bino ba question ezala nani bozami tema mabe pe boya lokutande bozana boza bana basi mo boy na yebite soki na kimukolo penza ke no sorcellerie inconscient ba ko délivrer ngo lisusu nazo yebate esi bokomba mama bobo ti pe bana pe bazo kola otala pe bo mona jeune femme moko boy ana mona na moko boy aza déjà na 15 ans 12 ans 13 ans mais elle se permet de tout et de rien ya koleka na kati ya réseaux sociaux ko finga ka baninga na yeba mami bimba boza bandoki oti kanga ese mino ngoke bandoki pona oluke sika o ke lumière eza moi bien na télé manon to solo la nan boza bandoki boti kanga na yebisa bino no bandoki maman soki papa naza na te ya caméra naza na temps soki ya nini te ka na téléphone nanga banda ko passer ba message boyoka yango te bo bayoka yango te yo si so la caméra bien ane ba yo changer bizali na bonga salité bazala non bandoki na l'an 2000 loki ndoki na bino to komo mona ngo lelo ngati na yaka passer sango ya motivation na yaka olakisa batu bilamba na ngati na yaka olakisa batu vie na ngati na yaka olakisa batu ndaku na ngati to côté oyo na yaka la ngako olakisa bino bwa bien na ngala mengola ngai te na yaka nga ka koloba parce que trop c'est trop bozala na respect moko boy envers ba ene na bino na kati ya monde ya réseaux sociaux s'il vous plaît ate ces église te mais respect éducation ba utala na kati ya famille moi na za mal élevé de base na ye soka za déjà mal élevé ate na tie caméra lelo pona na lobela ba na so ba caméra professionnelle na vandi sango wana na lobi boeti mbanga na nge swinga ndoki otika ka be ndoki
ekufeli te l'autre na pasteur basala ba prière en ligne bino ko basala nzambe ba délivrer ki bondoki wana na kati ba pansi na bino non te penza parce qu'on en a marre là ba lobi na bino na motivation imure ba loba la bino na munoko nini pour congolais à comprendre bino ba ba si on a ba congolais na ba comprendre que oh bo sala ka wana pour na yo luka makambo na kati ba tubozaka na puso na mafinga te est-ce pour ba tuba choka to ba tuba s'intéresser na yo to ba tuba mona au danger et ça message yo ya ko passer na et pas ba to ba tala ka biso to ça ba ko finga na bino na boya na boya ko kosa na rando pour na luka makambo na réseaux sociaux to e bien ngoti bino so e bien ngoti artiste caps na monio fait la star na monio to yeba ba jeune bino po oya ko sala site internet na yo il faut ya misusu bakabola au mona ke kota wera bando fin héritier boye ti lo bela site internet pe au mona ka ba kolo misusu ka ya communauté mutu bakendaka ba cliquer ba s'abonner au senti pendant que ba tata milima la mami baba ko s'abonner na chaîne moko boye po ba vanda ba chaka ba like na ba j'aime pas mona moi si mo boye azo finga ka na wera tindi ete atindi ete afingele fere atindi ete afingele héritier mais pour y a ça la site internet ne batu ba chango ka e mata baboni awoya diembeli wera la tikomba wera bando finga héritier le timu konza mbazunga o mona o musuku na zwika na e abandi ko finga ba nani fere gola bo ti juste pour na simana ngotanga ça la site patient na monio tanga ça la site wane ko makotalama lokwa kongola linga bêtise place yo surtout mutaka les ala kana ya mama na wana tata na ndeze sika kongola vandaka pour Congola s'abonner facilement na kati site net ba jeune bino pour Congola s'abonner facilement na kati site net faut ya banda ko funga mama ya tata ya koko ya noko bana ya baninga na bino batu obozo expose na réseaux sociaux pour bénéficier na nini est-ce que bozo ba ki ba malédiction mususu o ezo lataka batu na ba vie na bango lelo eza na ngoka yuta na famille oza na problème na muninga na mukolo régler ça la miable oyo vana na kati ya réseaux sociaux bandi ko finga bana muninga na mutu bo titi aussi ba photo na ba photo bana baninga na bino pa yo no mamiki o bandi ko finga bana muninga na mutu ozo yeba te ke ces derniers mois na wana za na munoko ya koloba te aza agi moko na bino te aza na inosanga na nzambe aza na ngelo ya batu ya nzambe maître gauche na monio oh yo vando bandi ko finga ka bana wana ba malédiction museso landaka bino ba vina bino mono vandi na kati ya libala oza mal aimé na kati ya libala no mususu eza milelo ya bana ngana ba innocent o ezo finga na ba rando na bino mikolo pona oluka ba gagne peine na bino ba nombre de vie na bino internet ozala bandoki ngana na poso na bino gauche droite te na poso tanga komba mutu te parce que ay commence au lobby likambo batu musu ba bimi keton ozo côté la mutu boye oza na partie ya mutu boye ngazala na mutu te moi si tu m'approches je vais te familiariser excusez-moi tu vais te familiariser envers moi na ko fungola la porte na koti siyo to se familiariser en fait so ki na moni ko moyela nga ba buzo ba mo boye za dignité na personnalité na crédibilité na ocha musika makamo na lo ba bocha mite mate po to zo finga mama awa te so to ndeka ko finga mama na yo oyo boye na kangi mutu mo boye na sali rando na correctement po na eboloba au moins ne bité mezala au moins ne bo sepela bo cha mi tout rouge bo cha te pour bebisa vidéo na ngate parce que conseil soit kabino congolais nani ayebite que conseil soit congolais nani ngwa ayebite que congolais lingaka ko vendre skaba ofinga banzoto ba mama ba parce que ba sala ba parti pour ba kaboli l'équipe o azolo bela wera azolo bela jibe o azolo bela OK ne soto na lokuta musicien congolais moko tatinda moko na bino kinde fingela kanga batu musicien congolais moko te atinda moko na bino asala ka musala ko fingela ka batu parce que tozana ba sankara po nango tozana ba taché de presse po nango bino bo bimela place nini ba porte parole en fait pas ba taché de presse parce qu'il y a un attaché de presse c'est pas normal qu'il y ait un attaché de presse quand finga artiste mususu pour un artiste naï ba gagne pain ba site na bino mundela cheli bino eloko na po biso surtout to sala ba site internet to propulser na kati te ya bino boya nango bozwa ki bondoki na bino bouta na kati ya seba matrice na bino boya nango na kati ya monde ya réseaux sociaux bozo mami keli biso ngo kabakata ye ki bou pe bakolo bavanda bayoka aka bino bakolo bavanda basepela na bino bachela bino ba jemba mona bino nde makambu bino nde soki ndengeni bino nde soki ndengeni les femmes insensées excusez-moi de vous le dire boza basimo boza trop insensé bo wele lani lelo bozala ki bien lobi bo bebani pa comme ko finga bana muninga na o banda ko kumisa na saba commentaire ke yende makambo sili lelo po bebani makambo esili lelo papa la ngai yoko tala piercing te yoka mateya lelo bo bebani
camarade na wana za susu na makambo te bana na yeba komi mitu minene bana na yeba komi bakisimbi mobali na yebi kolata bilamba te mwasi na yeza longi mabe noko na yeza mutu minene ba mitu minene na soto ebimi wana po bobebani peso to landeli bia ba makambo o bino bobebani la kana ezala ka ba problème na bino moko ya musubo wela ba mibali na bino ba makambo na bino anonyme o musubo wana ba mibali na ndako mingi na bino na omona basa mabala bwana mibali na bino bwana ba copain na bino olebo tika ba mbeya basala ka kisalito bino bosala te omona mususu mwasa libala ya vanda zo caméra ya za kitisi libosela po bosala po na bino bokanisa so semba ba caméra professionnelle o so mi téléphone iPhone so ki 10 so ki 20 o kitisi libosa batu po profiter bando kofinga batu na sama ya téléphone wana o kanisi yango wana nde epesi yo makambo na vie ezala mutu muso so sala téléphone ya baba wana ezanga griffe ma oya oteya likambo boke no lemba kolo ba comprendre que elo ni mwana azoloba o mona bata bongo ba ko bafouer ba wana sa ba commentaire faux chéri bo bandi ko finga batu bo bandi otina ba mitu rouge na bino na se po bo bafouer vidéo nanga mais so ka zeka place ba finga mama na oya tata na oya koko na oya tata mwasi na wana bino surtout bo vandi bo ko sana ko boya makambo azoloba na se ba commentaire ok na kati ya bitema na bino to yebi ke kongola linga place so makambo salité za ndé bino mo pesa ko makambo salité to yebiti to yebani te koluka succès ya paiement soki kaka internet ngo koluka succès ngo zala ka ke fo bo bimisa ki bo ndoki na bino bo tana ngona ba base na bino e sopa ba base na bino ateza musala o bo poni bo tala kata ba proche na bino ndé na loba bo tala kata ba fan na bino bo za na respect ya wate ya mukiete trop c'est trop c'est trop muto aloba ka internet et église te akufa lelo ngam na lobi. Parce que, et quand ça l'appelle église, bien sûr, les réseaux sociaux, mais un endroit où que tout le monde peut venir passer ce message. Mais le message, ils attaquent quand même à ma lame. Pour la nuit, quand la communauté n'a pas besoin de passer le message, ils ont expliqué que non. Tozala en Angola, série Tozala en Angola. Oh, yazalaka moi ça prêtre boy. Abanda ko sa kindumba na kwa veni. Abanda ko te kanzo na telle place. Tant Tozala na braza, batango bozala na biso. Batangu o bino bozala kana ba bisiko banda ko saki bondumba na bino na salité bosala sala boka soni bo basiko hein boka soni boza basi moi si fazala na pider ate ya maloba na kati ya batu li passé na bino teli nango biso na réseaux sociaux te na temps normal ki bondumba na bino o azaka li bata rouge o azaka li bata soso banda ko telema na chamuko alo anda telema na mompono ya biso ni na kati ya biso ni. Quand on voit que ça la makambona, est-ce que botala ka ke ba erreur to ça ça va nous rattraper demain? Nga bata bona ko za camarade na bata ba jara ndenge oh si na moni dake non obeba na kina muto bandia ko chele ba commentaire yene makamu yana ngaye camarade na ngaye mwana mama na ngaye mwana mama na wana ka soka mekobe bala kaka ma obimisi ki bonduma mwana mama na nyoso banda ko sana ba mboka bozaka fa boya poto. Moi je trouve que c'est mieux. Bami comme ça ba star Yannick ba rovanda bami comme ça ba star ngane makambu ngane star ngane mo konsa ba on surtout star ni mbaku bemba star le so ba kangi internet wana yo nena ngo talo na Canada nanya ko yeba kende yo vanda na Paris to na Belgique wana nana ko chayo ka poto ezalaka poto yeba mutu mo azala na Belgique photo atini la so ba photo na enveloppe to na poste depuis ba tila nos réseaux sociaux. Et comment occasion na bino pour na yoluka gaz pour na yoluka makambu belinda bumba master na ngala patrona hein en direct na ba France kuna pour ba chayo ka il faut bimana mafinga il faut fingo toka olongola bilambo tikala motaka bo sala na ba vidéo na kati ba douche ka pour na oluka ba site na mine propulsé bo sala ba vidéo na kati ba kikoso boko sukolo ko bo sala ba vidéo nyonso na mokili ya sikato oh ezate belinda. Yasiki ezate Angèle na monyo nini yasika oh bino boyo sala biso lele paniquer biso tous les sortes de vidéos bo sala yango kaka pona oluka makambu bo tikala mutakae bo sala ba vidéo na ba caleçon bo kisela biso ba maputa boye to mona mabumu na bino mabe o ngali bumu play o nga mataku boye pona na kwayo yo ka so la tini nzoto na réseaux sociaux bandi ko belela kitoko na botetela mama kitoko mwasi baninga balula yo baninga mibali penza to ba hotela babi mwasi yo batali ba sepeli na ba zwi yo oya bino kitoko koma ko yemba nzembolo kwa soki te bozwa ngo babenga ngo nini là souvent ba pasteur ki chosa batambola ngo à 5h du matin pona obela banzimba ki église matinale bo somba biloko na boya ngo siko na réseaux sociaux banda ko belela ke boliki biso soto ya kitoko to ndima bino ebemba ba kitoko na bino na kitoko ngo ya bino wana to mona moko te basombela ye limousine
tomona moko te basombele avion tomona moko te basalelele soki eloko nini banda kofinga bato boaba impoli.com botika ngana yebisa bino minimum ya respect na vie ezalaka minimum ya respect na mokili ezalaka ata internet eza église te motel ke o aza mokolo natyala nga kaka na se nabwaka kaka internet eza église te internet eza seule place oyo esalisa ba réputation na bino à jamais bona place okima te boza na place ya kokima te internet eza seule place oyo erefleta ba image ya ba famille na bino mes chers ata osali lokisakata na yo ndenge nini na bavideo olakisi biso bomengo na yo olakisi biso mobali na yo olakisi biso bavoiture na yo olakisi biso babien na yo mena bata mayele oyo bavandi bazotala yo ndenge ozoloba ntango osisi oloba na grâce oyo nzambe apesi yo ya ozala place ozali vome toki ozwa bato mosusu oyo bavandi na suka ya kingakati to oyo bavandi na bibwa to baa na bandundu to baa na bakongo to ya na bango poto. Il y a des personnes qui ne méritent pas être ici, hein? Franchement là. Il y a d'autres personnes qui ne méritent pas être en Europe. Il y a d'autres personnes qui ne méritent pas être en Amérique. Il y a d'autres personnes qui ne méritent pas être en place bazalaka. Bon, quand sa communauté na biso soni, ceux qui bovandi na kati ya direct bo aller bo bandi hymne national. Ya mama na yo, ya tata nini na bino. Eza lokumu te, eza soni pona ba famille na bino nga ozana na camarade na batabongo te. Na ko sala sa ki camaraderie na yo, na ozana ba réserve na nga. Parce que déjà sina moni ofinga ba kolo misusu ko tozala camarade na bango bongo soko nga yo. Nga mna na nga le loko te nde bofinga nga bo. Nga mna zana nga kitoko te nde bofinga nga bo. Ngam na yeba ko tshela ngam maquillage tende bofinga ngabo no ke saki camarade na yo polo bina tongo tongo olamuka mabeo so yepe mobali yango bamba mbali yango bino babetaka bino ngibi bien te surtout so bozala so ozwi maite ba jour ana correctement elo lobisa pe bino film so yango na ba stress it so bazo koto yango bien te comprendre te bokota ye pona oyoka lo ni na oloba tango bo comprendre lo ni na oloba bo monde ke za approprier pona ba vie na bino te na etamboli na bino te monde bo se déconnecter parce que soni bana soni na balabala na kati ya bato. Bopesa mboka o soni Henri manisa na monio bopesa mboka na biso soni bopesa mboka na biso soni ka bino bino ngasi ba Camerounais ba kofinga makambo kofinga kana te ba Ivoirienne ba bosala ba buzoba o bino bosala na kati ya réseaux sociaux te. Tout le temps c'est les Congolaises, tout le temps c'est vous, tout le temps c'est vous, tout le temps c'est vous. So ba vandi kimia bo capable créer ba rando mo bo so mikola ba sa ba bonner na bino ba tia bino kate ba to ba occuper bino te bo ya bo créer le biso mystère mo bo pa bo banji ko kosa na maboma bo finga na ka bo ambre ba to kote la sko nani na buzo ba nyoso te les canaux sociaux ngana na mutu na ko kote la te conseil na opesa kaka hein. Tous les moutons, oh, il y a des réseaux sociaux, mais oh, il y a des réseaux sociaux qui ont pour inciter les adultes, pour inciter ses aînés, ses aînés en fait, parce qu'ils sont surtout adultes, pour na kofinga ba mikolo. Au moins, moutou ya modèle à bon. Et là, que ça base, ça justifie, ça montre en fait l'endroit où tu sors. Non, sur la naba congolais, papa ya français, kobanga na ote longi ozo mona ote zaka longi mona yeba français, des fois ça nda katata na ina mama na. Na bete lo mona lopoto te pona koteka sumbo kango fwa dete boade ana mboka soni nde bozana basi a soni ayina yesu na yo bete suma kambo na loba na français po papa ya bayoka ya soni makasi eloko o esala bino bozani ko eba différence maman oza ato changer compte Facebook maté ya na ote ya yozo yoka pour comprendre moi je m'en fous na yo kota ate pona kota na ba jeune bino ba rando ba jeune abino ko côté la moto ba jeune abino ba parti pris na za temps on a ti ne viens pas m'écrire na sa vidéo na ngaki yo pour photo ko parce que so ngapa na finga ka lo roi abino na za na ba fano balanda na mikolo o balanda na ba para na ngaba na kata direct na ngaba yima kamini na olo ba so na finga ka lo roi abino mais na za aimer lo ko abino te je suis pas mal aimé comme vous les autres. Navanda na zo atana ngana ko finga ba lo ko abino te pona lukani makambo ngaza na temps on a te na bimana no sans puis na bimana no sans site moko boto sa mutu mo banda ko tindika ngate parce que na yaka na message mo concret na kati libumu nango comme la motivation que vous les autres là les insensés les impolis les femmes insensées o boyo abebi sa communauté na biso mo maka ni contribution à la communauté o bo ça sans éducation bo pesa ba na biso éducation te bo se carte ndambu nga ko luka makambo te nga finga ba tout bo confondre la vérité na ma finga c'est ça votre problème. Bozo confondre vérité o bazote ya yo na mafinga.
Mutu ayetali so solo yo balusi ngo mafinga. Parce que on mesana déjà na mafinga le padre de la presse na moni. On mesana déjà ko zala impoli de base na yo. Yango na so ba yo côté ya yo faut changer faut compte Facebook ko ça sanga ba jeune na bino bo sala kawana. On ba salité na bino bo sala entre bino na bino. Ya ko changer na ba faut compte Facebook. Oye na sa vidéo ya moninga bo sala ba théâtre na bino bo sala na camarade na bino te. OK? Tant na yo ba makambo ana indexer mutu te. Na lobby en général pour la police internet. Et si na banga bino ngadjana. Ba blague na bino bo sala pour détruire communauté na biso pour détruire masse na bana na biso to bota génération future. Bon mona ngasi na banga bino pour na bino que vous êtes là pour détruire la génération future. Et si na banga bino pour na bino basi ndoki. Wana mona 14 ans ndako finga maman na ona TV. Wana mona 17 ans na kati ndako finga bana baninga na obana. Muto aboti mona kizenga senga kango. Nani sa kende pa azala zema bandi ko nzambe boti sanga mona kizengi nani? Des méchantes personnes. Ce qui est arrivé qui a un handicap mental, toi un handicap mobo, ya bino nini? Oh yo ko vanda na kati ba vidéo na on a place ya ko panza sango na to lobela site na to sala promotion makambu na ote ya makaya bozote kate po nde boya ko vanda la bato na bote kaka maki sans plateau. Bolo ni ba ko tekela biso na TV. Bote ke la biso nini champion ligo na monyo na sala camarade na bangote champion ba ebi na masano so ba eto osakana. Na camarade na bangote nga ba blague na sa vidéo na ngo changer nga compte ça nga fata so na za kempolo bo bisanga ba archive kempolite ça na réseaux sociaux bo bimisa bwana ngo ya bino so to bito bimisa to sala bino nga na capable yo ba vidéo na bino surtout bo finga mama na sala bino ngo pena générique na peso ngo yura ba kisongo comme nzembo tota so ba to panza na mokilité ba démon basi ba diable ba insensé boyoki na beti bino face à face ke bo changer ba caractère na bino so za na ne loko tekila ba tuté ko ya ko belela na kati internet to finga bato matoyi na supu ya ko bato makambo te parce que so aussi so finga lobi na tongo sa site internet bokoma bongo ngata na yaka sa azwa officiel na yaka finga mama nanya na yaka ko fingela musicien congolais nani mutu cause la fan artiste congolais ça veut pas dire que tu dois inciter d'autres artistes parce que toi tu es fan de Fally tu dois inciter Héritier parce que toi tu es fan de Héritier tu dois inciter Fally Wera parce que toi tu es fan de Wera tu dois inciter JB Piano. Et ça qui nous documente ça là bino bon. Bonjour Kaembe na monyo. Bino anselo ne ça là bino kindoki. Kangolo na monyo. Kindoki nde sala bino bon tellement balé ça bino kindoki na balande Milan na Kinshasa kala na Bangola et na Brazza bisika bokolela bozaka ba tcho. Il fallait pas attendre ya ko délivrer bino bien. Nzambe ka lokwa sala nzamba mawe pa bo se retrouver na kati ya batu na mukila munene ba tche bino téléphone ofele ba tche bino réseaux sociaux ofele bozi bo opportunité ya ofuna ba mbanga na bino minene na minoko na bino solo na kati ya batu pour venir raconter vos vies. Qui a besoin de ça? Nga solo la boezola kanda musika la nganga na ke silika la bela attention pona ba insensé ba mami bimba mo boya age nga misusu ebele la bango ba vanya ba kolola nga. Na place ya ko apporter un plus Pierre na yo to apport na kati ya société na biso za nini bo expliquer ba apport na bino basi na tout bobima na kati ya monde ya réseaux sociaux depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui ba apport na bino na société so ba batanga liste ya ba fille ba banda de 2015 si le MC bozela même pas 20 mais so ba batanga ba fille ba salaka ba youtubers na compte ya ba congolaise au mona ke bozata 1000 na kati ya 1000 wana so to botanga bato o batambola na droiture to o basolola kana na ndenge mwasi ko solola na kati ya bato boleki 20 te boleki 20 hein na yebisa bino ke na osala jamais parti pris ya mutu na vie na ngana kati ya monde ya réseaux sociaux na police ya ba journaliste so na moni botambola mbilinga na lobi en général so esio midi mbika mama kam na lobi lelo so esio motema midi mbika. Parce que je pouvais bien boire que ça motivation et moi on a ce qui ça ba fan nanga ya mikolo ya ba tonton ya ba tantine o baza respecter o ba ya poto na ndenge ke no muto ya ka ko luka na luka na sala vie na ngai na zonga na mboka na ngana tonga na ba te bino ba lokote la bino wapi ba yela bino awa nini boye bo se retrouver na ba mboka mo boye belo boya ka sa na poto te so la muki na tongo boza loko sala to meli diamba na loko ba chela bino fele ozu vidéo cheli batu na peki sa bino diamba so si so mela diamba na petit so ba plan ke la so si so mela bilo makasi noko ke la te ngayo na zo mela bière na ngata na si so mela bière na finga mama muto bino so mela bilo makasi na bino fo la sa batu ke bino de bolongola bambuma te boleki batu na koloba des sorcières de Salem bandoki alande 2000 ans. Allez lelo bokoyeba mami bimbaki ndoki koma chronique na kati ya nzoto oza sans pidere ya vanda na kati ya batu banda ko fingo ko batu na kati ya batu donc o senti pe ke no ka mwana ndoki muto koloba makambo o bino boloba na ki mamu bimba
parce que bobanda nango déjà depuis bas âge bobanda ko finga ba biloko wana depuis ozala ba miki eza base na bino ezo refléter banda ko bobimela ezo refléter ba parcours boleka ezo lakisa biso etamboli nyonso to obotambola to monyango na mbala moko donc tant que yo sa vidéo lobiti na suka pe sentir mutu mo avant de ti babaya bino so ba ka sonyo yebise bino ki babaya bino nga yebise bino ki babaya ba bino kala ba ka nde sonyo yebise bino ba ka kana sa ba vidéo ba ko sentir bino ba commenter balinga bino ti balinga bino te parce que balinga bino eza misusu omona keno ayo ochela nga j'aime na sa commenter ka ba fan na bino ba kumisa bino mona la ndinga mole ko sanga na ba sote ba kitsa réputation non déjà batu ba yo yebisa nga kena sanga na yo to kitsa réputation nga est-ce que mi mona danger yo nde makambo soko sa ba vidéo na zo finga batu yo nde makambo soko ngai ka batu ba kumisa ko ba ko yebisa nga na sanga na bino te ndima en tout cas na moni zo circular ba ko sanga na sanga na bino te bo changer senga de nzela bo changer senga makanisi bo ko lompo za bandoki ki bondoki na bino ko infecter ngai motivation ko pumbuka nga matoi na ko kasu ko réfléchir miete on a l'engagé sabino kayangwana pardon vraiment internet les églises te toyebi mais respect ya kibo moto ba utaka na ngona kati base ba te ya biso tant que bana ya kina sur le temps que ba congolais en général yeba ko to sa ba ya ba liboso na yo yeba ko to sa ba ya ba ninga yeba ko kitila ba mbali misu na se boye ofanda na kati ya vidéo bo mokili mbazo tele bela mibali ona zo mona na kati ya vidéo ba fandi ba otala ngayo no ko pelisa mbuma misu no ko finga lokwa soki loni boni boye yonde mtu ana mbanga koleka basi surtout bana mokili o mutalika suna moni zo circuler wana anza ko to fils yanga moko ya motema na monyo Yolande bonsoir à toi Freddy na monyo Yannick Mboso na moni bino ka bino nde mtu ozala muno ko isopa bino c'est pas ko ko yebisa bino te vraiment botika ngai sabino balinga nga sonyo bino bolati ci communauté congolaise na faire réseaux sociaux bo doser ko ya nini bakucha salité boye poani makambo banda ndo ozo bosoma nini boteka bosala nango nini na mona boya biloko wa biloko te ba Kim Kardashian babima mutakala lo ba ko ba Kim Kardashian siko bino banda tika so mitakala oyo akoma na succès lo ko ba Kim Kardashian nani banda botikala mutaka oyo asala gaz wana lo ko ba Kim Kardashian nani bosuka kana communauté na bino bokenda musika te so musika na braza ba yaya yonde ni yo star mo ba ko weboka na Kinshasa na braza c'est que vous avez manzanzatomati.com boba start boba vedette en ligne nko ba ko kata courant internet bo pumbuka ba master boyoki botika ya ko sana maboma na kati ya batu botika ya Sony nko ba ko kata courant internet bo disparaître ba manzanzatomati basi ya Sony basi wa pesa batu nyo surtout Sony basi bazo sala ke basangisa biso surtout botoko mo bali fufu de même mbadi même poli bo banga ba yana bino baba mal élevé ya mo bozala na bien na kati ya réseaux sociaux parle ko boyoka nte à un point ko bino ozala bongo au moins monsieur eloko mo pe bo wele les ate monsieur pe boyoka na bosa bongo et là boko luki na terrain d'attente bo bongisa te pas muto ozala ne bien lobi loko mo finga ko mo tshele ba commentaire banalité ko mo finga bana muninga ko mo finga mobile ya muninga bo sans pidère boza sans pidère OK bo bakisa miti ba miso rouge ja éclaimé vidéo 4 na nazi ya bino o bo sala na ya mukie bo bakisa musu bo tinda ba mitu rouge belé vidéo 4 na ndima bino mais message a déjà passé les femmes insensées na ninga motivation yo na zena kanda mututi hein ninga kana passer message na baninga nanga vous avez bafoué ces métiers bo bafoué kopo bikola ko luka mingi lo koso puis banda luka bozwati comprendre fait la star na nga conclusion ebisa baba yuma.com moko na bino ya Kim Kardashian congolaise na monati moko te na bino na mona somba Ferrari na musala internet bo sali ki bondumba bo na sima wa musicien kolala na ba studio mabe nyeso kapo bwa ka bino ma mabanga nyeso tukaka na po bosa ba site internet ba site na bino koma kotala ma bajwana ba kata bino santi bina kata da tina suka bobimani ka po na libango kela na studio bazo attention te Marcel Baké ouais mukendi Rebecca na monio Elena na monio bazo attention te bana place ok sinon lo babona lo banko po moko na bango attention ko kangaye soka sepelité ami diembi ki pantoa ko sa liboma te na place se pendre ozonga yo sela nga vidéo te pour ko lali so pongia mabe les femmes insensées moko boye